Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de deviens rage quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na biso. Donc sengo mingi ya ko présenter biso lupango oyo eza na chantier nde biso tozomona. Eza vraiment très bien, emplacement ya bien, mais top keno na makadam et bon torozonga. Awa toza na boulevard Lumumba. Donc boulevard Lumumba oyo ke na biso ba maluku. OK na droite boy maluku oyo tozozonga lokolo tozonga na pont ya Kinkole. Donc linkolo ba ke toza na commune ya Ntsele. Et puis awa toza na ba grande direction pour na relaxer bino que quartier eza déjà habité. Bozomona banda quoi bien. Bozomona quartier ndenge eza mouvementé, courant ezali, mai ezali. Donc courant eza kitoko nde bozomona quartier ezali ko évoluer. Trokota na avenue to laxa mondambo avenue pour epesa biso pe moi image. Donc a toza na avenue tozo kota bomona ba voisin de bazali. Donc pour na kobeta lisolo tokolobaki awa toza na commune ya Nsele na quartier Baumbu D. Quartier Baumbu D eza juste soki okiti na arrêt Kinkole likolo ya pont opusani mokie bomona bureau du quartier zawana ya quartier Baumbu D. Donc voilà un peu. Tout comme déjà liboso ya lupango na biso toye kotala lupango yango yo nde tolobaki eza na chantier. Donc ibandi awa place fondation ya voisin et Soukeli na droite ba voisin bomona banda kwa kitoko ndenge tongami dans quartier za bien habité tozama tamukie ya robeta lisolo pe ya quartier lupango yango yo voilà. Donc tozwa temps ya rotala chantier yango yo chantier déjà asalaki fondation ezalaki kapona ndako C maison basse amati déjà na ba 7 lignes ya brique ayeko katana ne lupango ezotekama. Donc longueur tolobi eza 18 mètres ko banda place tolaki sibino wana eza 18 mètres a to koti to mona nanu lupango ndenge ezali moni ba matiti eza moi par rapport à chantier ndenge etikalaki. Donc lupango oyo bache yango na prix ya 17 000 à discuter. 17 000 $ à discuter légèrement. Posons mon quartier dans le baki courant ezali to robenda mokie ba voisin kuna liboso boromona ba poto courant ngwana kutu ezola kisa. Donc courant ezali quartier za très kitoko et puis lupango eza entre deux directions. Donc direction auto l'accès ki bino wana direction ya docteur Soule Ebengo. Donc lupango eza à 5 ou 6 minutes na boulevard Lumumba. Donc tout jusqu'au ndenge ya liboso. Donc to relaxer sous dimension ndenge ya liboso ndenge zali. Je crois que tout le monde a quartier et place ndeko atelemi. Donc place ndeko atelemi balabala yango lupango eza direct itali balabala. Donc place ndeko atelemi wana des places
ezopesa biso 15 mètres. Donc bana place to lakisa kinde kwa telemi na place oyo nga na telemi aiza 15 mètres. To pusani lisusu to lakisa sikoyo vide devant ya ndaku to lakisa bino fondation ndenge bakulaki po babanda kotonga mur. Donc to lakisa biloko wana tout et on tozo pusana moni ba mur eza vraiment ya kala makasi te. On ba barre de fer yango yo yango ba salaki fondation donc ba kitaki na se eza vraiment ba benga na ba colonne donc eza ndako moko ba bandai ko tonga ngo bien et bandai ko tonga bien bo moninde ba mur donc eza vraiment respecté. Donc 15 mètres sur 18 ce qui nous donne 270 mètres carrés, $17,000 à discuter. Donc yango lisusu to la kisi bo mona quartier ndeza très propre. Donc pour naba oyo bagozala intéressé na lupango oyo kobenga biso na numéro oyo eza affiché na se ya écran ndenge to sala toujours. Donc avenue yango ana telemi kunde na avenue za 3 minutes obimi déjà na direction monene oyo tolobi ya Dr Soule Ebengo. Donc bonne chance à tout le monde, merci beaucoup, bye bye.